naza moto oyo naza na famille oyo ezali ya bato ebele te. Naza na famille oyo eza kaka ngai et puis ma grande sœur. Moment baparents bakufa batika biso nazaki pena moke makasi et la personne oyo azwa responsabilité na nga lokola parent c'était ma grande sœur. C'est par là ya koyebisa ngai ke oh mais yo ndenge oza boye oza d'abord brave, tu chantes bien. Nyonso ezosenga eza biso toza na biso badanseuse bavedette tobina tozalaka trop célèbre lokola bino bato boyembaka te. Mais arrivé là-bas, vraiment, il y a eu des propos trop bizarres. On m'a dit pour Simba, il faudrait qu'il y ait des sacrifices. Pour sacrifier Salama. Ma soeur. Comment la présence n'a pas c'est là, il se passe ma casse. Problème. S'il te plaît, ma soeur, aie pitié de moi, franchement. Pas de problème. Je sais que je t'ai causé du tort. Ma soeur a fait un sacrifice, mon c'est impossible. Ah, oui. Ma soeur a fait un sacrifice. De te sacrifier. Quoi? Christ? Si. Jésus-Christ de Nazareth. Papa qui n'a sacrifié. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le comité à niveau, on a l'équipe, on a la maman, on a la tigani libellée. C'est ça quand tu peux te mettre à pisonner par le Christ. D'abord, on a la beauté qui est balaye. Sacrifié qui banco. Pardon, on a la beauté de passer dans mais. Je ne veux pas le pouvoir. Oh non, on a la bâtie. Surtout là qui m'a dit ma prière et m'a dit c'est toi qui as sacrifié mes enfants. Oh yo kata maolanga itenga yaya na yo. Ndenge ngala sunga kiyo. Kabano sacrifié kabano ngala monnaie la passé. Ah Christ, tu peux pas le faire. Christ na bano yangai. Na selo nini le kilanga. Mais dans la on a appelé le commission Lélo. Elle a appelé la foute à ma belle. On a ajouté pour la. On a ajouté. Nani. Maka malobé ça sont deux ans. OK. Na yé bien goté. Oui bien goté. Le quoi na yé bien goté en samba nangu. OK. Na faire tout frier et non ça en bon on a rangé. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Sangai Masengi uzala nangai Nata konyoso na belela kayo Kolorio manga Nasengi utambi sanga Nasengi uzala nangai Nata konyoso na belela kayo Desire, oh,
Ozana kombo na nga Sœur Gladys na ekopesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga. Bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te. Bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kende kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bandeko babande kosenga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Musala. Na banda kosala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobati déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Merci pour votre confiance. Un grand merci à sponsor Nabis officiel Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels Yachibiso Télévision. Na pesi longo nya pe na batu nyonso obalinga biso te batu to bitama be mbote la biso bonzami batu obalinga biso to évoluer te. Bato musana bango za chiko na ponya otsa ma modelo mbote la biso bonzami. Bato be balinga biso mbote la biso bonzami oyo batalaka chez biso télévision na lisu ya kosunga pe na lisu ya kosepela nzambe apamona bino. Merci na bato nyonso oyo pe ba ko soutenir orphelinat Bravo Jésus neto sengaki rentrée scolaire c'est pour le 9 septembre. Nous sommes motonyo so ya mutia malamu o alingi kusunga pour soutenir bana bitike bengangai Chic Mukadi promoteur ya orphelinat Bravo Jésus Christ pour bengi maman Wechi pour akota en contact nayo. En tout cas n'hésitez pas de soutenir ces enfants oyo bazana bo senga ya lisungi nayo. En tout cas pour na ketcho za la basket za na uniforme za na sac. En tout cas benga biso pour être bana wana ba kotanga anoyo et puis pour na frais scolaire pe motonyo so alingi ko zata mwana moko en charge ou pas alingi ko soutenir biso na mbonga loyer pour na orphelinat nzambe akozanga te ko pambola yo. Thomas Fabien a bon éprouvé abungisaki papa naye. Alors tout ça moko la lundi lelo moko la mardi voulais-je dire. Donc na semaine oyo le vendredi ndé et la veille mortuelle et puis le samedi zali bongo jour ya enterrement motonyo so alingaka ko soutenir papa Fabien. Alors maman oui tu ndé a kozwa mbongo nyonso oyo batma kotina de partout pour être Thomas Fabien ayeba kokunda papa na ndenge sengeli obengi ngai topé obengi mama Wechi
parce que c'est elle qui prend l'argent pour la Macambritali Fédéral. Il y a Thomas Fabien. En tout cas, ceux qui aiment Michel Songayo, en tout cas, n'hésitez pas de soutenir notre homme de Dieu, Thomas Fabien et Tika Azali. Voilà. Je m'avais dit bonjour, on a invité Yamokola Lelo, mais la bonne sanité, Cordon Elias, ainsi que Dinich Bonsolo, on a régie finale, il y en a 8P. Chef, bonjour. Bonjour, papa. To Yamio na émission Nabiso, bravo Jésus-Christ. Alors, comment on a eu Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Nabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozwami Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Kombo na ngai Chris, kombo na nga Chris, en tant que musicien, babengaka nga Wisdom. Wisdom, oui, voilà. Toyambio na émission na biso, obengaki biso, olingaki oleka. Alors, nini eko déranger yo, pe nini omemeli peuple de Dieu, bakota la biso mokili mobili. Vraiment, na kosenga na bato nyonso oyo bazolanda émission oyo. Avec mal au cœur. Naza vraiment na difficulté, je sais pas comment il y a aborder en haut. Naza mutoyo, naza na famille où ezali ya bati belete. Naza na famille où ezaka kangai et puis ma grande sœur. Nous a deux. Je me souviens, au moment où mes parents ont chika biso, nazaki pena muke makasi. Et la personne où elle a responsabilité dans le parent, c'était ma grande sœur. Elle a vraiment souffert pour moi. Elle a charbonné, sa ligne soit ses poumons pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors, si je suis venu à vous aujourd'hui là, et ça parce que vous avez seul bateau et je sais que non, on landa bino pe trop et ici il y a des solutions. J'ai un souci. Le souci est celle-ci. Dans ma camunanga et musique, je chantais juste dans la ruelle, je chantais dans le quartier. Et il n'y a pas qui côtoyer une danseuse aussi célèbre. Ayebani, azape un orchestre, moko songolo, na koyi kotanga kombo awate. Et tombé que koye banana ye, tu veux créer une relation, une relation amoureuse avec la sœur. Pour vivre et à même jusqu'au point même il y a un orchestre on a le balabala comme j'ai chanté, j'ai vraiment été bien accueilli avec ma voix, ma vivacité et par contre comme qui na likamomo ya makasi comme qui ba sélection pour trier, pour joyeux, ça n'a pas été facile aux opportunités à ma voyage, aux opportunités, il y a aux cacher à ma case comme il fallait. Et tellement la sœur Abanaki Makamwana déjà liboso nangai, ayebaki ndengeni orchestre tambolaka. C'est par là ya ko ebisangai ki oh
mais yo nengoza boui oza d'abord brave, tu chantes bien. Nyonso ezo sengeza biso toza na biso ba danseuse ba vedette to bina. Tozalaka trop célèbre lokola bino bato boyembaka te. Na yokaki elle avait carrément raison. Nde ayaka kopesa nga opposition. Ya komemanga quelque part esika oyo wapi moto azalaki leader moto gashi ya esika oyo biso nyonso tozalaki kosala koservir ye lokola bana misala lokola ba collaborateur en fait je dirais nde aye kozwa sikoyo ngai amemi ngai esika wana avec l'amour ya art o nga naza nango je me suis vraiment investi ya okende na ye. Et arrivé là-bas, je me disais peut-être Ezaki Babiloko Yanikié. Mais arrivé là-bas, vraiment, il y a eu des propos trop bizarres. On m'a dit pour Simba, il faudrait qu'il y ait des sacrifices. Au sacrifice Salama. J'avais refusé à opérer sa sacrifice et j'allais voulu même pour quitter Sikawana Kendi. Mais dommage, et Sikawana Zatero Soko Niacho Kokiko Bimate. Donc j'étais obligé à accepter kakapona battre la molimo nangai. Pe ya koluka kokoma kaka o esengela kina koma par rapport ya au moins si nangai abandai kolinga po nangai. On m'avait demandé de sacrifier la personne que j'aime. Je les avais dit clair que je n'ai personne. Parce que maman, papa, bazalaka lisusu na bomoité. Mais la seule oya tikala na ngai eza yaya oyo bokolinga atangisi ngai les premières primaires tina koma na baitelo ya likolo pe aujourd'hui là na zalaboui. Mais pas si moko na motema na ngai ezali siko ke baye koloba na ngai pona sacrifier. Je me suis dit mais comment je peux sacrifier la personne au kamoko atikali na ngai liso moko, mon seul espoir sur terre na sacrifier ye comment? Mais avec le diable, la négociation, c'est l'assassinat. J'ai négocié, j'ai renégocié. Ma femme m'a conscientisé, je n'ai pas le choix. Il faut n'en makaka. J'ai accepté et j'ai demandé comment est-ce qu'il y a un écoleka pour na kolekisa ya na ngai. Ils m'ont dit c'est facile et simple. Il avait juste fallu et si kaka ya na nga ko niata matambe na ye na zui kaka mabele wana na memeli bango mabele wana, le reste c'est pas moi, etikali pa na bango. J'ai fait cet exercice là à maintes de fois. Na yaka na zua na mema basala ba rituel baza ko mona kaka molili. Ma sœur abandai ko apparaître. Baye ko mener guerre et pas ya moi si et la femme a komi ko tchanga pression. Nazaki déjà na mbeli na kingo. J'ai encore réinsisté. Et tikala ko simba te. Ndena ya ko mona bango na lobi mais j'ai fait de mon mieux et simba te. Ils m'ont dit vas-y insiste. J'avais compris que et c'est nga ki ndeko na ngai te. Mais ma soeur, abota bana mibale, oya bota na mobali na ye. Je me suis dit, lokola bana, bazake c'est moi yaya na ngai, yaya za moko me bana baza mibale, na zui bana mibale na sacrifier bango, na place ya yaya. J'ai essayé un peu de lutter dans la musique,
je n'y parviendrai pas. Na banda okoma kaka te. Na meki ndenge nyonso na banda ikokoma te. Et automatiquement, baye koyebisa ngai eloko ezosala simba te parce que eza sacrifice oyo tosengaki yo te. Il faudrait kaka nde yaya na yo ya mwasi. Je les ai dit, mais comment? Na sali nyonso oyo bino bosengaki nga nasala pour ma soeur eloko esimbi te. Napesi bino bana mibale oyo baza baneveu baniese. Babina ngai non, 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 non. Il faudrait kaka sacrifice yaya. Naye komona yaya alingaka mobali na ye makasi. Naye koaflige yaya na ngai lisusu sentence ya douleur. Naye kosacrifier mobali na ye. Le pauvre. Je voyais ma soeur pleurer comme un bébé. Namona yaya na nga zolela sisi bakombo nyonso ya mokili na kotanga. Je voyais comment ma soeur abandai kolela en face de moi. Et au-dedans de moi, je me disais que Moutazo ne m'a pas si na ezangai. Mais je ne pouvais me dénoncer. Je me suis tué. Mais je voyais la souffrance de ma soeur perdre ses 2 enfants. Et aller plus loin, j'ai sacrifié son mari. Au moins, je m'étais dit par là, je peux trouver grâce à Okoma ou Seigneur qui n'a coma. Mais le diable n'a pitié de personne. Satanaya talak intérêt à battu talaka oyaye. Ils m'ont toujours demandé, ma soeur, on appelle ça yaya nangai. Je sais que même si Gababoti na biso bakunda bango baza fier nangate. Nebi ke milimo na bango sika ezali ya mweza botungisa mama kasi. Mais j'ai fait l'effort. Na tuni bango. Alors, le coup là-bas qui signore son ameki avec ma soeur, ça n'a pas marché. Bah moi balobi ba kosala nga faveur. Na zwaka ke loko moko ko représenter ma grande sœur na monde na bango. Tel que je suis là, si je vous dis que moi j'ai touché au sous-vêtement de ma sœur ngai, na simba pena sous-vêtement ya sœur na nga avec le sang. La période na bango ya basinga na simba ngo na maboko na ngai. Na zo yango na mema na ke na ko pesa. Tout ça pour le succès, pour la réussite. Bazui, basaliba rituel na bango. Un bon matin, je me réveillais comme ça. D'ailleurs, je m'appelle, il y a sali accident. Accident moko ezalaki. Mutu akora ko bikate, bato bakufa ebele. Na lela kati nanga pona bungisi oyo aza ya motuya. Et par contre, la nouvelle, et comme la kinga ike ya nanga kufite, azi juste bat facture na nzoto, aza toujours vivante. Le monde de ténèbres meki ko luka na kati accident na ba koka yiko mona été. Mais eux, ils m'ont toujours condamné, pas insister na pesa kaka ya nangai. Je les ai dit, toutes les méthodes, au bino bopesa kingai, la connaissance na bino, la spiritualité na bino, na octave ya ba niveau bozanango. Il avait fallu que vous achevez, parce que moi, de mon côté, j'ai montré ma gratitude. Mais à la fin de compte, je suis obligé de le faire. Ama, na salango pena na conscience na ya bomutu na bomaye. On a comme un meurtrier. Vu que ma vie était en danger, je n'avais pas le choix.
Je sais que beaucoup de gens me condamnent maintenant. Je sais très bien. Je sais que beaucoup de gens vont me haïr. Mais j'aimerais au moins que peu de gens soient à ma place. Un bon matin, aujourd'hui, na pas na yo. Na passa nuit pas ya na ngai butu makasi. Na cadre ya ko consoler na ba perte nyonso ya lekisaki na vie mbeli. Na koti na kati ya chambre na ye. Ko approcher na zo approcher na mbeli, automatiquement ma sœur se réveillait. C'est comme si à Wouti quelque part on dirait mon élo comme quelconque. J'avais eu si peur. J'étais démoralisé. Nakomaki sans force, je ne pouvais rien faire. J'ai regardé ma sœur. Ma sœur m'a regardé. Elle a eu à me demander, que fais-tu dans ma chambre? Je crois que c'est la vérité. En face, boité. Bisomi balé kaka. Pour n'ayebaki, oye courage ko apporter. J'avais gardé cela pour moi. Nde na kosa ki kaka que non. Nazala ki na recherche ya eloko moko songolo to ya banda ko landa et puis et chapa ki nde na landi ti na kati ya chambre donc alimbisanga kaka. Et na eko bima. Na baki non. Lokola kuna babaki na ngai soki na koki mission wana te. Na kobela liboma. Na okoma moto ya poubelle. Na kolongwa na kati ya rond ya batu o baza batu ya normal. Yango na kendaki droit na bité. Na yaka awa na bravo Jésus. Ici ka ba solution ya batebele zo pesama. Même si aujourd'hui na kozala lisusu na état o ya ngai Christé. Même si aujourd'hui, na kokoma liboma na plateau oyo. Mais au moins que ma sœur ayokelanga mawa limbisa ngai. Merci beaucoup, ta sœur ayokelo mawa alimbisa yo na makambo nyonso oyo. Osali to pe eleki, ozaki influencé, koluka succès, kokota bikota kota, o sacrifier bana mibale ya grande sœur ainsi que on a gobé sa vie à mobali ya grande sœur kufa olobi ya mobali oui sacrifier. Alors il y a 98 ceux qui to ko sport poto zonga na mbangu to koti sa grande sœur ayba makambo. Polanda le sport de Bravo Jésus, on se retrouve juste pour la suite de cette émission. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Bossa Labado Nabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Nous sommes
Donc, au la spot, il y a Orphelinat Bravo Jésus-Christ. On appelle ici Maman chez la Mwanda Mbote ainsi que Pasteur Stani. Donc, vous allez toujours pour être tout dans le spot PSK. Encore pour le moment, na singi na batunyo sur la bonne volonté, bah ba kusunga Orphelinat Bravo Jésus-Christ. Et je profite pour vous annoncer que JCB construction est pour na batunyo sur balingi batonga la bango bandaku. Donc Chic Mukadi a sali entreprise oyo et peut une possibilité botonga bandaku na bino na ba ingénieur ya kafu kafu ya sérieux bo lembi na lembi papa Chic ba escroquer ngambongo ingénieur na tinangi mbongo asumi kutu boya ndako tongeli ngai zelu kaya nani leki et tout, raison pour laquelle Chic Mukadi a mis en place ba ingénieur à qualité qualifié pour être batonga na bino bandako oyo ya makasi puis nenge sengeli bobenga biso na numéro vous allez afficher. Vous avez besoin de forage, vous avez le pango na otonga mai pasi benga Chic Mukadi apesi bino occasion bosa la forage na $6,000. $6,000 bah c'est le forage et si là. Et aussi vous avez besoin il y a bato cleaner. Chic Mukadi les bino so bato so cleaner, vous avez besoin c'est ba bureau na yo za salité au ligne banane ba nettoyer. Chic Mukadi a mis en place service à cleaner. Chic Mukadi a mis en place service à sécurité. Donc je sais bien sécurité zaliwana pour na ba chantier na bino, mapango na bino, ba carrière na bino bobenga Chic Mukadi pour na agence je sais bien sécurité. Merci beaucoup. Alors mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais demander déjà ma coach la biso la grande sœur Oyo Nico Ailina place 3 passer à Bolim ici. C'est comme je dis souvent, elle est reléguée au sambo zate. Ce qui grande sœur Olelo, bakoki ko zaite pour entambo la ndenge sengeli pour akubanga nzambe. Yo ke l'église na tongo 12e mutema belo côté kanté pour finga bat na monoko ko tonga epai. Donc ce n'est pas bien to banga nzambe na ndenge ya solo. Bon continuez ya s'il vous plaît. Aya, on doit finir cette histoire parce que ça fait pas bien. Ma modèle le singli. Bon, c'est l'anglais, s'il vous plaît. Voilà. Yaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Chris. Chris. Chris, c'est quoi? Oh, mais pourquoi il pleure? Chris, c'est quoi? Non, la grande, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vendre? Chris, merci. Chris. Je ne comprends pas ça, Nini. C'est il est daté. Mais la monia zolela, Oui. c'est comme si un non, problème. non, ça va, ça va. Chris, ça va? Hein? La grande. Oui, oui. Pas de problème. Si vous écrivez ça, il y a alors, comment on a s'il vous plaît, la grande? Madame Clarisse. Madame Clarisse. Clarisse Bilan. D'accord. Vous allez bien? Oui, ça va, mais. D'accord. Chris a quelque chose à vous avouer. Vous pouvez écouter Chris. Il a quelque chose. Oui, avant le Cameroun, c'est qu'il a avoué. Il y a un tobin qui awa ou kaïba. Ok, ça va, Chris. Je te parle. Mais c'est quoi juste? Téléma, pourquoi ça coûte ça? Je ne téléma, Chris. Chris, et ça problème, Nini, papa. Hein? Chris, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît, Chris Vanda. S'il te plaît, pardon. Chris, moi, maman, nanga, c'est quoi? Hein, tout ça, c'est quoi? Parle. Ma soeur. Oui. Comment la présence n'a pas c'est là, il se passe ma casse. Problème, Nini. S'il te plaît, ma soeur, aie pitié de moi, franchement. Pas problème. Je sais que je t'ai causé du tort. La mort ne va pas se bêler. Comme quoi? Moi, Chris, je t'ai fait souffrir dans ce monde. Moi, j'ai t'ai affligé la souffrance, ma soeur. Je sais que nous avons moutou, on a mouté ma wezali belete. Je te prierai devant tout ce monde qui nous regarde, que tu aies pitié de moi. Nazo comprendre. Nazo yebate. Tu connais ma copine, la danseuse? Oui, je la connais. Asaline. As-tu problème? Non. C'est quoi?
Et puis, la musique, la quartier, c'était mieux. Nayebi, nyonso nayebi. Elle est venue pourrir ma vie. Et elle m'a poussé à retourner sa talon ma voix. Elle m'a poussé. J'ai touché Pardon, Chris, pardon. Est-ce que Koki répète poussé on a nini? J'allais toucher au fétiche. Allez, yo posipe au côté. Oui. My God. Oh. Je t'en prie. Ozwa esika na motema na olimbisa ngai. Toujours pardon, tu restes ma soeur. Esika memaki ngai. Baseraki na sacrifice moko ezaki impossible. Oh. Oui. Baseraki ngai na sacrifier yo. De te sacrifier. Quoi? Christ? Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Papa qui n'a sacrifié yo. Avec des conditions simples, yo besoin matambe na yo. Na sala ya mo. Arrête, Chris. Arrête. Chris pona nini? Chris pona nini komiti na niveau wana leki na ngai mona mama na ngonga na tikali libele. So ça ka to bote mi tabiso mi bale Chris. Maman te papa te. Écoute. Ngam na tangi sur le kinanga. Ah! Nazaki na mbeli na kingo. Je ne pouvais pas sortir parce que la sinani attaqué sika wana, j'étais obligé. Nous sommes attendus 3 fois. Mais pas pour na. Basala ba rituel ba mona yote. C'est normal. Chris, c'est normal. Chris, maman belle kinanga. Ma soeur trouve toujours place dans ton cœur pour me pardonner. Nous surtout quand elle pose un succès. Moi, ça conduit en erreur. Les kinanga ont accepté. Allez, Oksuki no anate. Parce que je risque même ya robaka ko lobi ba vérité. Sacrifice, pour me sacrifier, tu crois que eko simba. Tu crois que eko simba. Je bisika na batama. Oyebi nzambo ngana bondelaka. Mon Dieu, je sais pas. Continue. Après balobino omeki kozwa matambe nanga. Okokaki? Et tu vas là aussi matambe. Pour te dire que moi je sers un Dieu qui est le tout puissant. Bisika yo kene bango baza ba puissant mais baza ba le tout puissant te. Ma sœur. Vas-y alors. S'il vous plaît. Je vous ai fait appel ici pour Oyo Kangai pardon. Loba. Yango na bana ko meka nyonso na bana ko koka yo te. Mais cela qui contre-valeur yo na bana na j'avais sacrifié tes 2 enfants. Jésus. J'avais sacrifié tes 2 enfants. On ne pas les gars comme bala ya la ngai. Doba nonga la bote qui te balaye. Sacrifié qui bango. Banonga na moneli pasi na zembe. Je ne peux pas le pouvoir. Non, yonga na mati. Surtout là qui m'a tangomba ma prière et mati qui dit c'est toi qui as sacrifié mes enfants. Oyo kata maolanga itenga yaya na yo. Ndenge ngala sunga ki yo. Isoza mutema mabe. Et s'il te plaît, yo kangai. Aie vraiment pitié de moi. Christ, tel est un sacrifice on a la salle pour nayote. Il y a un côté qui déjà si quand on n'a jamais pas le choix. Avec le Dieu, il n'y a pas la négociation. Il fallait que y ait bisanga ya na yo na même na ba prière. Et écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi, je sais qu'ils ont facilité pour te discerner. Après avoir sacrifié tes 2 enfants, ton étoile avait toujours été réclamée. Il avait fallu que toi, et ces 2 sacrifices, et maintenant il faut contenir dans mon tuya na yo na mokili na bango. 2e sacrifice. J'étais obligé
Pour ne pas combattre là où j'avais livré ton mari. C'est moi qui ai tué ton mari. C'est moi qui ai sacrifié ton mari. Regarde, s'il te plaît. C'est moi qui ai sacrifié ton mari. Non. Non, non, s'il te plaît. C'est moi qui ai sacrifié ton mari. Assieds-toi là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chris, c'est plus que sorcier. Il y en a comme qui Plus que des morts. Chris. Tu as tué mes enfants. Et puis mon mari, il me tend ça là que pour yotana, pour yozala malamu. Non, non, la grande, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est maître, s'il te plaît. Chris m'a tué. Chris m'a tué. Il est calme. Chris m'a tué. Tu m'as tué. Vanessa, s'il te plaît. Yaya Banda, s'il te plaît. Tu m'as tué, Chris. Bon, quand c'est la gagne, moi, ça, on me maquille na kiss. S'il te plaît. S'il te plaît. Faut aussi ça marque un parce que ça, les malamoutés. C'est la gagne, c'est ça, on a nous. Qui trouble dans le foyer. Moi, la maman, la gagne. Qui sera la bonne année passée. Ah, on a ça qui est arrivé sur tout le monde, on a appris ça, bon. Chris, non, l'argent des poches, non, peut ça, Chris, c'est ça qui nous sert à ma besoin, non, tu es un homme. Pour que ça sorte, tu peux me moi, ma bête. Quand on sacrifié, quand on a la monnaie la passée. Ah, Chris, tu peux pas le faire. Chris, n'a pas de yangai. Na selo nini le kinanga. Ma beninga na selo na mokili pour la mériter passion yo. Ah. On a ni kino kia makasi boye. On a ni kino kia makasi boye. Madame, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bébé, il est là. Non, Yaya, Dégage. Papa, il est. Dégage. Dégage. Je t'ai dit de dégager. Yaya, s'il te plaît. Qu'est-ce que Ne me touche pas. Madame, tiens, laisse faire. Est-ce que vous comprenez? Papa, est-ce que vous pouvez expliquer? On comprend tes pieds, comme une sirène de dos. Vandana, Vantaï. Elisa la pembeni, s'il te plaît. Vandana la pembeni. Yaya, ça va? Comment on a? On a il y a un ça resté. Oh, il y a musique et ça flair d'amour. Papa, est-ce que vous pouvez expliquer? Non, comprenez. Hein? Bébé. Le problème est ça, la montée. Yaya, tu sais quand même. Pourquoi tu as agité? On a agité pour la nuit. Ni a été, ni a été. Je t'applaudis. Au même qui voit le ballon. Tu me regardes. Tu me regardes. Chris. Tu demandes Chris. Non, qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? Après, il y a un mais quand on voit ça, il y a un autour de bas. Je vais être simple. Ceux qui les ont infligé, il y en a plein de délaissés, il y en a qui ont coupé la banane, il y en a qui ont coupé la mobile. Tu as un sous-vêtement, il y en a qui ont maquillé. Tu te souviens des jours où on a dans la chambre? Oui. En réalité, je venais pour te tuer. Quand la mougana on est bagui ça rangai. Mais mon tam même pas inda wana c'est. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Eli Yakanan. Non, non. Tu dois avouer devant tout ce monde qui te regarde.
Ok. C'est dit que t'as dit, hein? Monde, c'est dit que Blair Ndoki. Na misali pour ça. Donc, c'est la maman héroïne. Maman héroïne, s'il te plaît. Yaya, ozoka nani? C'est moi, Sirène. Non. Yaya, s'il te plaît, je veux pas que On gagne. On a une réputation en gagne. Et après qu'on demande l'orchestre en gagne. Tu comprends, mais tu as une famille de l'eau. Qu'est-ce que tu appelles? Elisa, bimisa non liban, bimisa la moi sur liban. Qu'est-ce que tu appelles pas? Non, Yaya, non. Pas trahison. Non, Yaya, s'il te plaît. Non. Trahison, Danina. Oh. J'ai dit trahison. Alingi bitumba. On a mis tout cas. Commission de l'eau. Oh, Bibi Keita. Yaya. Ndoki. Maman. Bibi Keita moniteur. Mon date moniteur Ndoki. Mais dans la on a fait ma le commission lelo. Et là la futa bina mabe. On t'a bon na JP. Oh, tu portes la moni. Kasi mo bali ko ana mbongo. Lelo ko. Oza ajouter pour la. Oza ajouter. Nani. Nako. Oh, ça nanu. Oh. Yaya. Oh. Moi si. Oza ajouter pour la nini. Oza ajouter pour la nini. On doit voter bisoa. Étonné pourquoi? Mais soit posé quand même. Ça l'a posé dans. Soit yo oza innocent. Oza ajouter pourquoi? Oza ajouter pour la nini. Yo oza ajouter pour la nini. Tellement tout ça bien. Ok, d'accord. Yo oza ajouter pour la nini. Oza ajouter pourquoi? Oza ajouter pour la nini. Oza ajouter pour la nini. Nabi oza ajouter pour la nini. Oza ajouter pour la nini. Tellement non. Yo il a bien. Yo même makama le beza so deux ans. Na yebi angote. Oye bien ngote. Le quoi na yebi angote osamba nangu. OK. Na first to free et no ta mbongo na nganje. Na nganje. D'accord so. Excepte ya na ye akuluka ye. Oh, kongaete. Na le bibo makama. Na le bibo. Déjà na ba. Excepte ya na yo. On va faire la commission aux années là. Tu appelles Yaya. Bima yaka non libanda. Mama yo bimisa non libanda. Bimisa libanda. Et so moni de Bon se calmer dans le s'il vous plaît. La grande. Bon se calmer non. Bon se calmer dans le s'il vous plaît. Bon se calmer s'il vous plaît. La grande Vanda pardon. La grande Vanda pardon. S'il te plaît, côté le matin, makamo chugo yoka et go salope mabe. Vanda s'il te plaît. Vanda Yaya. Maman héroïne na bandi. Zo bozo ma papa ya ndeko na biso mwasi bope sa il Vanda. Yo aimé le côté pourquoi tu as ajouté bon je sais pas bandeko bolimisa. Attention il y a maman héroïne je pense que yoki makamo le kawa en tant que Moussa Nzambe ni nokolo bana maman na biso ainsi que son petit frère oyo bakutay na makamo oyo petit frère abomi bana yemisa ta sacrifier bana yemi balé voulais dire na mobali na ye pour la fixer maman héroïne ma papa na yo. Merci beaucoup Papa Chic. En tout cas kuranda lisolo oyo eza vraiment tellement passé. Car ndenge bibezolo ba que mon peuple périt par faute de connaissance na mokada ya osé. En tout cas grande sœur tika na kolela. Nayebi ke ezo sala tellement passé na likambo ekomeli yo. Ya komona ke ndeko na yo a sacrifié bana pe mobali pour na succès na ye. Est-ce que osa vraiment une chrétienne au sambelaka comme il se doit? Mais non, pendant que abandon ça na makambo na ozaki na sin montenza abandon d'accent. Na bande ko sala ka ba so jamais. Et puis na bande qui de fois ceux qui nous ont prié, nous avons senti ta présence. Et mon ko na bande ko benga petit frère. Je me suis na sina benga e. Babi na lali na zo mona yo oza place moko ya modili. Oza place moko ya modili na zo mona bato baza na sima no balati noir. Ote ya yeza na mokaka ndoto ngabi bon nzamba alobaka toto dimana.
petit jour mosusu nazalaki akolala donc à chaque façon nalali donc nazomona kaka petit frère kaka bien te deux fois nazomona ye kana fille moko boye aza pembe donc comme une sirène nomona kaka nazotia kaka na bapriere noyesaka na nzambe mais à chaque fois quand je prie namona kaka mabe et en plus nazomona façon petit frère nanga azalaki achangeaki totalement achangeaki vraiment donc abandaki vraiment okoka pusana vraiment pembeni nanga ta résister même pendant 2 minutes ou 5 minutes ezali kaka soki apusani ate yeya nini oyo te eloko te donc nazoyeba te ke orke azoya komeka azokoka te azosala de parce que moi pasa nini mpo asacrifie nga eyeteni mais ayebi bien que moi je façon nga na priya ndenge nga nasambelaka nzambe oyo zala makasi nayebi ke esala pasi mais eloko moko nalingi nayebisa yo nzambe alobaka na bafaçon ebele nzambe azalaki deja kolakisa yo oyo ndeko na yo azalaki eloko osengelaki osala olingaki okota lisusu na profondeur ya koluka elongi na nzambe soki koluka basali ya nzambe oui nasololaki na pasteur na ngai nasololi na pasteur nayebisenga bino nazolota bandoto mabe mpo na petit frère nanga tala nazomona boye mande koyebisanga tokobondela do ti jour mosusu ayebisinga bi namoni leki na yo place ya mabe te et plutôt place ya mabe donc nazomona akoti baplace moko boye oyo ezosenga makila mais on doit toujours prier pour lui mpona mabe ekomela ye epuis nayokuta suna mosala nzambe nayebi ete nazalaki de passage nde aye koloba na ngai le petit frère no akoti azolinga sacrifie yo mais il faut toujours prier tema azomeka yo azokoka te siko ekomi kosenga nini ke ye moko aleka bakomi kolinga ni basani basacrifie ye moko alors heure nayoki bongo nabengi ye tonke eleki na ngai nde tosulolaka soki natuni ye awangaka il est présent awanganaka c'est pas sacrifice azowanga nosotali façon azoloba na ngai ondima te ke ye moto akoti me na bande kaka kosenga kaka na nzambe aprotégele nga leki mabe moko te komela ye na si nayebaki yango me nabandaki kozela au moment porteur mpona oyeba ndenge yango sikoyo ya kopusa ye pembeni na nga mpona meme na église balandeli na bapriere a ma grande surprise na ndenge namoni awa na plateau nazoyebisaka makambo nyonso oke makambo nakutani nango ya bana na nga babeli te mama bana na nga babeli te nalobake bana basali ata bafia to basali ata te eza kaka omona mwana lali kaka ezosala tellement pasi mais zala makasi zala makasi mon mari nasalaki accident c'est pas ça non accident nasalaki pose ezalaki na yo mobali na nga akufi wapi na mosala na bureau quand je dis na bureau abimi bien na servirie a déjeuner alaki nyonso alakanga abimi akei mama même pas 2 heures du temps babengi nga mobali na nga sali crise belaki wapi ni fièvre ni maux de tête akufi na comprendre te nzambe alingaki ateyanga nini ya kolongola bana na nga mpi epuis mon mari oke kozi nyonso to ezalaki petit frère na nga eza teke mwana ya mama leki to mwana mama nzambe apesa ono kimia petit frère na nga ngai yaya liboso ye ya mibale tozaka 2 eza teke 2 maman 2 aokaki ata mawa na nga te soki ezalaki ke nzambe apermetaki nakufa nde siksa ndengaki continue ayebi te ke diable apesaka c'est pour un temps ezalaka babiloko oyo ezake eza babiloko oyo comment dirais-je eza babiloko moyo ya bato mokie bakopesa succès ya 5 ans 10 ans mais après c'est ça après akozwa nini après kosacrifie bana mobali nanga azwi nini asakaka boye zala kimia nzambe apesa yo kimia oyebi likambo ekomi yo eza tellement facile te mais bible ezoloba na mokanda ya Esaïe elobi si l'on forme
de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oui, puis, au lobby qu'au Sambelaka, oui, vous avez une femme de prière. Pourquoi tu besoin de baquer? Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, aux a pouvoir, il y a qu'au condamner, puissance et sont maléfiques, même si y a pas qui bonganga. Pour aluka a sacrifier banana yo to mobali na yo. Ozaki na possibilité de pouvoir y condamner parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les choses. Quelle que soit loi ya molili oya kide kokota pour que a sacrifier banana yo to mobali na yo. Lokola yo za na pouvoir ya kotambola likona nyonso oneke kotambola likola bonganga na ye wana. Yango mona tu nyonso ko sambelaka. Et c'est là qu'il a okota de na profondeur. Dans la prière et prière. Il y a un moment où Jésus a joué sa pierre. Tant que Pierre a péché, bouton mbazumbi cité. Tant que Jésus a ébi Pierre à l'obi, à côté wapi na profondeur. Et ça va prière monsieur c'est na profondeur pour que Nzambe akunde la yo makamu o ezali ya kobombama. Tu devais d'abord entrer dans la profondeur, il y a koluka source, oyeba origine. Pourquoi na omona makambo boy? Pourquoi bana bazo kufa? Pourquoi mobali na nga kufi? Olinga ki de okota na profondeur, il y a koluka Nzambe na dimension mususu. Nzambe nga révéler yo. Angaki atalisa o nyonso pe attaque mabe ngaki koma na bana na yo, onga ko za révéler na yango. Après que ça, il y a mon côté sans pour autant qu'il a révélé. Parce que Bible dit ni créature est cachée devant sa face. Ni on se ça les marazamba la kisaka. Ce qu'on côté qui na profondeur, Nzamba a révélé que maman soit précaution boy parce que na moni boy, tu allais savoir. Mais et là qu'on a senga na yo, Nzamba lingi o mingi. Parce que même si bana ba kufi mobala kufi mais comme na tourne yo à kokité parce qu'il y a quelque chose en toi. Nenge bibelobi na circonstance nyonso to kumisaka Nzambe. Wana shwa susute lokola ndeko andimi ko ya komikitisa et pas na yo te mais pas ya Nzambe ya kwa vouer. Bibelobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lokolo yebi vérité na ko senga na yo to obligé yo te. Mais ndenge yo komona ke lek na ngai komikitisa senga bolimbisi na oya sananga même si blessa yo. Trouver place dans mon thème comme une chrétienne. Je dis bien comme une chrétienne. Il y a pour l'imbisaï, pour forcer yoté. Alors, pour Nayaya, en tout cas, Yaya, tika nan kolé là. Tika non a senti vraiment que ça a touché Vandana. Vanda. N'a senti vraiment que ça a touché Vandana. Au moment où diable a ça mokosi. Oui, bien on y diable a sarak. On soit qu'à destin na yo on zambatia. On ben de l'on ka pembeni. À la qui sur besoin na ko ça na besoin. À la qui sur gloire. Mais gloire wana la qui sa yo eza ayete ka on zambatia kati na yo. Mais a pesi on tanga a pesi na gauche. A ju na droite a senini a bombi. Et ko bomba bombi na droite wana eza nini. O banda ko sale la ye pesa bwe opesi. Pesa bwe opesi. Après un moment, au monde a même quand même yomoko okufa. Pour mon que gloire y a diable et ça l'importance mon côté. Muta pesa ka gloire et ça Nzambe. C'est Dieu qui élève. Yenda lokota mutu na sepe a tomboli a pesietina. Même si que ça passion na ya kosa la musique. Donc on a fait battu sur la musique na bango so kota na kisi. Il fallait avoir la patience à cause de la temps favorable à Nzambe. Pourquoi que ne koluka mutu pour que ame mayo na bonganga et le lot détruit vie andeko na yoboye. Alors toi ko condamné oti. Bible lobi que ce qui mutu ayamboli masumu na ye, Jésus-Christ est juste et fidèle pour lui pardonner. Toi ko condamné te toi ko limbisa te non. Donc on a omikitisi. Omoni ke dikambo na bombi foda kwa vouer yango. Biso to sa banane poto condamné yo. Et l'on en romano kaka sala ko ça dit ba repentance sincère. Luka o sa la repentance sincère, mais o luka ko la délivrance parce que makona yo e nyata ki déjà na ndaku ya bonganga. Mais une partie na yo eza na ndaku wana. Alors il faut o luka pe délivrance ya vie na yo pona ko bimisa pe vie na yo o etika na ndaku nganga.
Et là, on senga kaka yo fait la repentance et nous cas délivrance zambe wana akuzanga te ko pambola yo. Voilà papa Chic on a quoi ko bakisa. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci quand même Nanenge, maman héroïne au PC du Canistanayo, puis la grande ngana rosenga yo Kimia vraiment dans la carte nayo parce qu'on a sima kanda pour réagir même sur son ngambo. De qu'on a vu son mobile nzamba pambola yo Nanenge on demi ko confesser ou avouer makambo oyo salaki pene ya libote ya ndeko ya mwasi. Bane ko babo lingoto comme na suka ya émission pour la lelo na be bonzeli bino pourquoi elamu na mabota na bino suki sponsor na biso azongi te to kuta na kasi pour na émission ya sika. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.